Music.
betela yo maboko, nazo betela yo maboko, oh ya kabakasaka. Tozung saka nzembolo, hein. Parce que molimo santa ndika nzembolo. Bandoro nanga, hein. To yemba lisusu kaka nzembolo le temps bandeko, to bongama et puis nazo banda materanga. Alléluia. Oh, naza déjà animé par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh ya bakasaka baba 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 baba. Alléluia. On a dit ça pour nous frapper avec les mains. Badounia son papa. Oh yes, merci. On a dit ça pour Yokota. Alléluia. On a dit oh nous avons la
lokuta na yo moko nzambe. Merci Seigneur Nzokwa. Ozali nzambe ya bana na yo. Oh ya bakasaka baba. Alléluia. Oh Yesu. Olobi banguna na biso, banguna ya bana na yo bakosanctuer bango na bango. Oh papa, merci pour ce que tu as fait à nous. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Hey Jésus. Oh Zabozana. Hey Jésus. Amen. Yesu azali na bomoi. Oh Yesu, zala élevé na moment oyo. Zala élevé papa. Zala élevé na bomoi ya bana na yo. Alléluia. Amen. Tobeteli nzambe oyo aza na bomoi maboko. Ndeko betela Jésus-Christ de Nazareth maboko. Toke koeleve na kati na moment oyo. Toeleve Jésus-Christ na bomoi na biso. Toeleve Jésus-Christ. Alléluia. Na kati ya live alelo. Yesu Masiya tikala mokonzi libela na libela. Alléluia. Oh ya bakasaka. Oh merci. Oh nzamba za bien. Bandonanga. Tant vous avez adoré Nzambe, nani asantaki une onction forte tout autour na ye. Ngana yokaki yango parce que Nzamba azali déjà présent. Alléluia. Oh Nzamba za bien. Bandonanga nazane se va retrouver bino. Bandonanga nazane se va retrouver bino. Oh la la. Namoni bandeko boza déjà ndeko Lili di Mukimbu, ndeko Lidi Ipenge. Nzambe alola apambola biso. Nalingi na bana matea na biso ndeko Elizabeth Tefika. Nzamba mona bino nyonso. Bana nzambe no bokotaki déjà bozalaki wana présent tant que bandaki adoration na biso. Atanga na moni bino te nzamba moni bino. Vraiment na komeka kosala de mon mieux pour que na si ça faisait enseignement oyo na bondisi na zita nanga banda lobi na zozo inspiration sur le thème oyo nazo pesa bino lelo pe lelo sous na 5h du matin tant na lamuki nzamba continue ki ko inspirer nga pe na continuer du sous nango na ndimi qualité ya oyo e ko sala musala na madi ya bakinyoso oyo ba koyo kango bolimbisa nga bandeko nanga mwa makelele eza libanda parce que bagiste bazo sala musala bolimbisa nga na makelele naza na mokite tout autour nanga pona yebisa bango ba meka ko tika so moi temps nzambe amona bino nyonso bandeko nanga je vous aime tellement nalingi bino na bolingo ya nzambe. Alors totika thème na biso to moment na biso maboko ya nzambe to senga ki molimo santu ye moko acha maloba na munoko na bando nanga likamna kamza na tango nango siko oyo ezali tango na Yesu. Alléluia. Tango ya kote ya liloba ndeko Joséphine Boyoko. Oh Père éternel totikeli yo moment oyo yo moko zwango na contrôle. Saint-Esprit tia maloba na munoko nanga ngana koloba te me yo loba bana yo baza présent ba yepo ba yo kanga te yepo ba yo kayo au travers de ma bouche. Seigneur liloba oyo papa ezali yo moko parce que la Bible nous dit au commencement alléluia ezalaki liloba pe liloba ezalaki yo nzambe. Alléluia. Pe osala nyonso na nzana liloba na yo maloba oyo koma na munoko nanga na ndimi eza liloba ko te pai na yo liloba oyo ezwa vie na bomo ya bana oyo bakoyoka Père éternel. Ngande nani papa pona zwa privilège oyo ya kote ya bana yo bato bazolanda nga bazebele mingi balekinga na mayele mingi balekinga na koloba mais seulement nga nazwi kaka grâce ya kote ya liloba na yo Père de gloire. Papa manifeste toi na nzana lipa oyo na kombo na Yesu makla na yo Yesu Masiya
ebomba biso ebomba groupement oyo ebomba mpe ndeko nyonso azolanda mateya oyo mpe makila na yo ebana kotia mal à l'aise mutu nyonso akotaka na live oyo mpona koloba n'importe quoi to mpona koloba mabe père éternel makila na yo ezala arme efficace mpona bato nyonso bakolia mpona kocontredire biso na live oyo papa so nkembo zo nguya dans le nom puissant de Jésus de Nazareth j'ai ainsi prié amen amen. Eh Jean-Marie Belanga na ozongela yo papa bando nanga nzamba za bien lelo na komeka ko kende mo malé parce que na mona ki ke thème oyo nazotea eza tellement bien makasi ke ngai moko tango libo santa zo inspirer nga nazo sepela kana li e nzambe makamzu bu sente zo pesa kaka ba révélation kaka na tango nazo koma ba verset bando nanga thème lelo ezali comment Dieu nous enseigne-t-il? Comment Dieu nous enseigne-t-il? Ndenge nini nzambe ateaka biso. Ndenge nini nzambe alola aformaka biso. Bando nanga toko découvrir makambo ebele. E mateya oyo ekoteya pe biso baboti. Parce que nzambe aza papa enseignaka biso na moyen ebele. Ndenge mo pe biso ba parents à travers mateya oyo tokozwa pe lolenge nini tokoki koteya bana biso parce que soki nzambe asali yango epai na biso c'est que biso mpe baparent esengi na biso to aplike yango mpona bana na biso mateya oyo ezali tellement bien na sepeli papa mama zala wana mpo ozwa quand même quelque chose ya malamu ya motuya mpo osalela yango mpe na vie ya bana na yo ndenge nzambe yalola asalelaka yango epai na biso bana na ye. Alléluia, oh merci Seigneur. Bandonanga, comment est-ce que Dieu nous enseigne-t-il? Deni nzamba te akabiso. Bandonanga, c'est que toyeba. Nzambe alola, a s'intéressaka na oyo biso tozalité. Mais a s'intéressaka plutôt na oyo biso tozo sala. Alléluia, oh nzamba za bien. Et c'est que toyeba ke nzambe atalaka biso batilolenge tozate. Okozala kitoko nzamba kotala yo te okozala mayele nzamba kokipe yo te okozala je sais pas qui nzamba za ko s'intéresser nango te atolobaka français moulayi nzamba pambola yo pona ko peut-être eza pe grâce nzamba pambola peut-être olobaka minoko ebele yango te nzamba za ko s'intéresser nango na vie na yo nzambe aza ko s'intéresser na yo na oyo yo ozosala vis-à-vis na ye. Ba position na biso ya vie sociale eza ko intéresser pour na nzambe atoza riche aza kuna te kutu ya zo sepela soki pa atoza pauvre nzambe pa aza kuna te etali kaka yo atoza soki nani etalaka nango nzambe te bando nanga position na biso bana nzambe ekipaka nzambe te. Dieu ne s'intéresse pas na oyo biso tozali. Mais nzambe alola a s'intéressera plutôt na oyo biso tozo sala vis-à-vis na ye. Et c'est que toyeba ke position na biso bana nzambe, position na yo ndeko mwasi to mobali en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Ezali éternel. Kozala yo mwana nzambe, eza important bando je sais pas, eza important. Position na yo en tant qu'enfant de Dieu, yango nde esengeli ewumela ba ministère oyo tozomema oyo eza yango temporaire ndenge nazoteya bo eza yango temporaire na ndenge na comprendre bana nzambe mais position na biso en tant qu'enfant de Dieu yango nde esengeli ewumela parce que yango nde kosala ke nzambe asepela na oyo biso tozosala et non na oyo biso tozali ndonanga soki nzambe azali kosepela na ba oyo biso tozalaka na sa mokili oyo nde mutu akozanga kokota na lola aza te parce que bariche nyonso balingi bakota lola bakonzi nyonso balingi bakota lola bato ya minene nyonso balingi bakota lola parce que nzambe nga s'intéresse na baposition na bango oyo ya likolo mais naye kocomprendre ke nzambe quel que soit niveau oyo ozali nzambe kuna ezokipe te ezali kaka position na yo vis-à-vis na ye soki yo ozali pauvre ozali riche ou bien oza na classe moyenne nzambe kuna aza te. Nzambe aza ko s'intéresser na oyo yo ozosala bando nanga. Et puis c'est que toyeba biso bana nzambe biso ba disciple de Dieu
nzambe aza na façon moko oyo akosala ke biso tozala mur. Nzambe aza na façon oyo akolinga komirir biso mpo to apesa biso baresponsabilité. Nde onanga naye kotanga maka nazwi révélation oyo na verset moko et puis tokota baverset ebele. Bande onanga nzambe na biso avant asala yo mosali na ye aza na makambo oyo esengeli alekisa yo nango. Nzambe na biso avant bomonaka te meme ata na misala okozala otanga ozwa badiplôme ebele mais mpo baconfie yo responsabilité monene esengeli osala d'abord stage, esengeli oleka d'abord na je sais pas quoi na recyclage. Pourquoi? Parce que esengeli bamirir yo oza na connaissance mais esengeli susu baforme yo bakomisa yo na niveau. Okozala oza na savoir faire mais mpo baconfie yo responsabilité monene esengeli d'abord bafaire mirir yo. Eza ndenge mo mpe biso bana nzambe okoki kozala oza na peine nzambe abenga yo serviteur de Dieu, nzambe abenga yo servant de Dieu, mais esengeli oyeba ke nzambe mpo aconfie yo baresponsabilité na kati ya ministère na ye to mpo aconfie yo je sais pas quoi bana na yo akosala d'abord amirir yo. Bando nanga nga nazwa appel kala bandeko bayebi nga oyo bazalaka bando nanga nazwa appel kala. Et puis esengeli toyeba ke baprofete nyonso babotamaka déjà prophète mpe nayebi nazalaka deja na bilembo ya basakoli na oyo nazalaka koloba mpe ezokokisama. Nzambe abandi koutilize nga na baacte prophétique ebele mpe na baparole de connaissance nayebaka teke nazalaka mosali ya nzambe mais ntango baye koconfirme nga message euti eye koconfirme nga mosali ya nzambe ezalaki na 94 mais mpona banda mpe ministère yango nzambe alekisi ngai na bamakambo ebele na bepreuve ebele mpo epousse ngai nayoka esu davantage. Nzambe ayebaki naza servante na ye bando nanga namikomisa mosali ya nzambe te bandeko mpe mingi soki otali bagrand serviteur de Dieu bamikomisaka bango mo basali ya nzambe te mais nzambe akosala ke alekisa bango na baépreuve ebele mpona komiri bango pour qu'à la fin aya koconfie bango baresponsabilité pour qu'à la fin aya koyebisa bango bobanda siko ministère. Soki boza d'accord nanga botilanga bagene bana nzambe famille na nga. Donc ngai mpe na passe na baépreuve ebele mpo nzambe amona kesko naza capable ya kotema devant bino. Bando nanga nazwa appel kala mais j'ai à passer des épreuves na ebisuzo bando nanga na passaki bepreuve wana yo kanisi na lekaki nango kaka mpo nzambe anyokola ngai non na bali na mateya na ngai baépreuve mosusu nzambe alekisaka bana ye surtout na bato oyo ye alingi koconfie baresponsabilité ezali mpona eforme biso ezali mpona emirir biso komirir oyo nzambe azomirir biso to koforme oyo nzambe azoforme biso ezali kolandisama na mayele oyo tozozwa na baklasse te ezali par rapport ya baministère oyo azoconfie biso meme ata soki ozwaki mayele yango ya classe mpo bapesa yo poste moko ya monene oyo banda kodirige bato okoma ata mokonzi moko songolo okoleka na baformation okoleka na baévénement oyo ekosala ke ntango yo okozwa responsabilité wana oyeba kosalela yango bien. Alléluia. Donc ngai naleki na bepreuve oyo esalaki ke ngai nakoma mur mpona banda koteya bino nzambe. Alléluia. Mais eza bamakambo mosusu banda kokutana nango na vi na nga ntango mpe nasi nayebaki ke nazalaki servant de Dieu. Je me posais tant de questions. Pourquoi pourquoi likambo pourquoi nazokuta na bitumbo pourquoi boy nakanisa ke makambo mosusu nazokuta nango na nzela ya batu na nzela ya makambo ezalaki po détruire nga non naye comprendre après que ezalaki po former nga bando nanga même mpona kozala na ngai une femme peut-être forte na prière nazalaki mpe confiante na baprofete ebele nazalaki kozwa baprophétie mpe kouta epai na bepai mais nakutanaki mpe na bafaux prophète nde nayebisaka bino depuis toujours nakutanaka mpe na bafaux prophète
nakuta pe na ba prophète mususu ba sala pe ba acte prophétique na bomoi nanga na bile nzambe o ndeni mutu na zo bakaza prophète mais ndeni na zaboy ndeni na suki boy ezalaki mpo nzambe aforme nga ke na mosala oyo nga nazopesa yo même ntango okozala na besoin ya kokolabore na bato ozala na confiance ya basali nyonso te mpo natalisa yo ke motu nyonso azobengama prophète ezali te ke nga nayebi ye ou bien pasteur nyonso azoya to mosala nzambe nyonso akoya pa na yo ke ngai nzambe nayebi ye non donc barencontre mosusu nga nasalaki na nzela ministère na nga ya basali ya nzambe epermete nga nayeba kodécouvrir ke wi na kati ya mosali na kati ya mosala ya nzambe eza mpe na bafaux serviteur de dieu soki nakutanaka na bango te soki nakolaboraka na bango te ndenge nayeba teke na mosala ya nzambe mpe basali ya nzambe alokuta mpe bazali oyo batambolaka mpe na nkombo ya nzambe donc nakutanaki na bango nayeba mpe bango ndenge nini baexercaka ministère oyo bazoba te nzambe apesi bango ndenge nini bapesaka bamessage ya nzambe na lolenge nini bapeselaka yango mpona koflate bato to mpona koluka ke bato bayeba nzambe donc nyonso wana efongolaki nga mayele mais ezali bepreuve nyonso wana nalekanaki nango mpo edétruire nga te naye kokomprendre ke basali ya nzambe mingi nakuta na bango mpe ya mabe ezalaki mpe mpo badétruire nga te ezalaki mpo nayeba bango ndoko na nga po yeba mutu bie fo kota na kati na ye fo kota na milie na bango bando na yanga alobaka ata mosala nzambe nga azotanga mafuta soki nzambe aconvaincre ngai te ata ya moni nga mwasa musicien naza mopagano me ngai mpe soki nzambe na badiscernement des esprits oyo apesi nga soki nasepeli na ngai te kaza mosala nzambe nakosepela na ngai te parce que toyokaka beaucoup plus oyo nzambe azoyebisa biso. Alléluia. Donc, nous sommes les acquis formation. Nous avons fait ce titre dans la côté d'état. Comment Dieu nous enseigne-t-il? Nzambe a collé sabiso. To kuta na pena ba relation mususu. To collaborer pena ba mususu. Poto yeba pe. So ki réellement baza bato ba lingi biso to ba lingi biso te. Tant azo kuta sa tona bato. Pe azo permettre que makam mususu. Et ya pe kaka na nzela ya bato. Ezali poza ma tête sabiso ki attention. Mutino sa za mutozana et alléluia. Alors, tant nzamba koli sa biso. Eza makam mususu. Et ça la biso pasi. Ndena uto loba. Ozoma lokwa nzamba lingi yote, ozoma lokwa nzamba abandonné, ozoma lokwa nzamba yebi yote, mais nzamba zo lekisa yo kuta makamu susu po akolisa yo kolandisama na ba responsabilité to na ba tâche o ya kolinga ko confier yo na ba jour à venir. Je me fais comprendre, bobete na nzambe maboko, bobete na nzambe maboko. Bando konanga. Alléluia. Et Seigneur to yeba au travers ya ba circonstances oyo tokuta na banango ezalaka kate poto za la détruire ezalaka kate poto mona pasi na yeko comprendre que ezalaka formation ezalaka ke nzamba nga kolisa biso même na kondima na biso oh yeso yoye okoza poza na ba camarades ebele balandaka yo pona likamoko songolo sikoyo nzamba kosala ke likambo ngo balandelaka yo ekima yo nanu otala banani nde ba meilleur ami na yo banani nde ba meilleur ndeko na yo tango oko découvrir bango oba yongo mutu openza nazalaka na ye nabandaka kolia na ye atikanga kaka boye po likambo boye komelanga po musala eza susu te nzamba atali so po tango ngaka yebisa yo ke omoni mutu azokama na yo alingi yo te alingi nde oyo oza nango okondima te sikoyo nzamba kosala ke yo oleka na situation moko boye obanda konyunga nyunga ndenge biso bakongo to konyunga nyunga komirmire pona suka nango o découvrir banani nde ba véritable ami na yo to banani nde ba véritable bandeko na yo oyo bakotikala na yo comme ça prochainement peut-être plus tard aye kozongisela opposition na yo. Comme ça, oyebi ke tant ko zongela yo bito mais oya kimanga tant na komanga boy. Si ko tant ko zongela ko comprendre que non azongi parce que amoni yo pe Nzambe a rétablir yo. Bando nanga. Même na ba famille. Beaucoup appellent bando mususu. Boyo kana raté par rapport à ba conflit dans la famille. Mais tant ozana likambo. Ye mutali boso pe aye pour la ça OK non. Na boya ki yo ou bien nazaki musika na yo mais non wana za mwana tata nanga wana mwana mama nanga omoni ya ye pour intervenir na kam na yo
sikoyo ozala pe enseigner na quelque chose. Donc nzambe aza na ba moyen belé oye enseignaka biso bando nanga. Donc oyo ezali introduction nanga sikoyo na kota na verset biblique o nazolaki makambo oyo. Oh Yesu Masia. Donc on comprendre seulement que makambo comme na la vie na biso ezali pona ko former biso, mususu ezali pona ko purifier biso, mususu ezali pona ko fortifier kondimana je sais pas quoi fermir. Hein? Foi na biso. Alléluia. Eh mère Aniti mambote na moni yo. Alors, tozwa na Deutéronome 8. Bando na ngabo ndimi sanga na zona muto ko benga te parce que ba gister bazo déranger ngai. Tozwi na Deutéronome 8. Bana nzambe oyo batangaka liloba bakoyeba déjà de quoi na nina sola awa. Na Deutéronome 8 na verset 2 Bible sibiso. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Bandonanga. Tu veux qu'on comprenne les lignes à Ol. Bana Israël. Bazalaki. Kolobaki nzamba za tata na bango. Tant bazalaki en Égypte. Pourquoi? Bazali kolia ba ngombe, bazali komela ba miliki, bazali kolia ba miele. Ti na kolia na bango nzambe tata, nzambe yokela biso mawe to bima na bongo wa Pharaon. Nzamba bilisi bango na bongo ba Pharaon, ayi kokota bango na désert. Pour bakene na terre promise. Mais si on a kati ya désert, nzamba yeko humilier bana Israël, ba yeko zanga biloka kolia, bilamba na bango e Isaki bandonanga. Boyebi tant que dans ma voyage et dans ma biloko msuto mema kanzela nzela pona kolia parce que nzela za mulayi sikomba na Israël bakuma ki ko ima balobi tozaki na biso bien na Égypte ndenge ni nzamba ye na biso na désert tokomi kozanga mapa tokomi kozanga biloko kolia balobi awa sikoyo Moïse nde sikom tazote ya bana Israël parce que bazali komimire alobi na bango alobi, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Bana Israël, ça qui 40 ans na kati Israël. Sikoyo, et comme qui na moment moko boye, comme qui na bango ko ima. Comme ko ima. Comme ko bayango nzambe, ba ima qui na kati désert. Biso na tozali na biso bien, tozali na sokolia et pas Pharaon, et boy balobaki bandonanga. Moïse a dit awa, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Merci. Magister va déranger. Nzamba lobi, alekisaki bana Israël na nzela ya désert. Pour éprouver bango, pour atala, ceux qui réellement bakowanga na nzambe, parce que bazali kaka nzambe na biso, nzambe biso na Israël. Mais nzamba lobi alekisaki bango na banzala, alekisaki bango na nzela wana pour et puis à faire souffrir bango na nzala, alesi bango ba man caché pour ayeba quelles étaient les dispositions de leur cœur. Bandonanga, ezama ka mususu okokuta na ona vie. Ozana lelo za bien. Ozuba ye nzambe, Dieu mon Seigneur, nzamba nzambe na ngai, nzamba nzambe na nga. Mais nzamba zotala ke ozotatu la tema bolingo mingi na vie na yo. Abitikana na lekisa ye na be prévoyo, pona tala soki sema ko wanga na ngai te. Nzambe alekisa ki bana Israël na nzela wana pour éprouver bango, atala soki réellement bako kangama ye, soki réellement bako koma bato binzambi, soki réellement bako luka nzambe mosusu te. Nzamba lobi alekisi bango na souffrir na souffrance wana a faire souffrir bango pour ayeba soki bako bakaka ke nzamba za tata na bango bando nanga
tokuta na yango pe na ba vie na biso. Donc na ko comprendre que bana Israël ba yeba kite que nzamba za ko former bango parce que et pas wa ba za ko mema bango na terre promise. Azaki na ba responsabilité ko pesa bango. Azalaki pe na ba ennemi géant. Oye sengela ki bakuta na pe na bango liboso. Siko sengela ki nzambe a fermer foi na bango. Potesa bango que quelque soit bituma bokuta nango. Quelque soit nyos boza nango na nzela. Bo bosa na teke nzambe na zana bino bo karamaka nanga. Mais bango bazali ko yima yima. Bazali ko yima yima. Nzamba abandonné biso. Nzambe boye. Non. Bana Israël ba bosa kike nyonso nzamba zali ko sana bomo na bango na kati na désert ezaki pona ko former bango ezaki pona bolamu na bango ezaki pona ko komsa bango batu minene ezaki po batambwisa mokili pandonanga na ndi ko pesa ba témoignage tant on a ko tanga matière verset biblique oyo na lobi oui bazaki na nyonso bana Israël mais baleki na désert nzamba sai ke bazanga biloko kolia abina bango non. Allez si bango ba mal pour rotester bango que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bando nanga. Banzala mususu okuta na na vie. Nzamba mekaka pe biso. Okokuta na pe na nzala moko nzamba zotake soki na nzala ko yiba parce que ba mususu ba yiba même pour na nzala. Bando nanga. Mukomsusu na yoka nzala moko makasi. Nabi il faut na lier le bien. Bandonanga. Nzala oezaka ke oyoki posa oyo bandonanga tant biloko koma ina mesa na tondi. Na ndi ko sika na bi nde na zali ko kana biloko kolia na kasi ke tango na kolia ebele mbala moko na tondi nga bibo sko bato ba yiba rapona nzala basaka ere parce que tango ba yiba biloko ngo après biloko ngo tango yela bango. Donc nzamba eko tesa ke mutu ako vivre kaka na lipate mais de toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Bana nzambe. Na internat, to passer ba épreuve. Bandolanga, na bani ba témoignage nanga ko lanisa na matea o. Bandolanga, nga na tangi na internat. Na tangi na luila. Na tangi na sonabata. Bandolanga. Nga kaka moko tebe na bana nyoso internat o tozara na bango. To souffra. To subir ba traitement moko na internat. To zai ko kanisa ke ba papa na biso ba lingai biso te. To kanisa ki ke ba papa na biso balingi biso te koma to tiki ba bozue be na bandaka batata na biso surtout ngai wana alimentation sacramento boudin boudin biscuit mais to se retrouver na kati internat tozo nya madesu oyo ba sokola te ba nyama madesu tozo benga ngombisa ko kauka moko tali likolo te so bi me papa lingi ngai te koma ko boya ko tika ngana internat bela biloko eza na ndaku kuna to komi ko mai bidon ya 5 litres tozo sukola ngo 2 jours pona ko banga kaka pasa ko kita na mai tozo lia difficilement babuni ya mapa moko du savon les coques okyo coopérer na boulanger pour apesa yo 10 boules pourtant ba ma sœur ba okabola moko oza quand même na moko ya réserve bando nanga bana ba kozi bazalaka epelé bana batambongo bazalaka ebele internat je me rappelle encore je me souviens encore de mes amis. Tozo tatobi ba papa so azaba papa ma père bana ba colonel ba oko bazalaka bana ba konzi yeswe bana ba général Masiala tozaka ebele na internat total bla boy bana ba leka mukuna chimbombo ba jeta bazalaka tozaka bana ya batamine nebele mais tozo kuta na kati enclos tolobi tedi toza ko souffrir boy ba papa na biso balingi biso te kuna pe oyo balingala ba ser ba yeba kati osuki à 2 cm. Pourquoi? Parce que zo ba lingala. To sibi ba traitement moko boye, to lobi ba parents ba tiki biso to ya na internat. O yesu so en internat, ba ma ser. Soki ba ye kaka na enclos. Soki ka ba beti ba to zaki na ba bite. O kaka soki mutu mo ser mwana moko ya na enclos. Aye a beti maboko. Skota bo mika mutu ba do beti maboko. Ba ndi ko tuna ba ko benga classe nini, ba ko benga première A, ba ko benga deuxième A. Okaka kuna première a kumasa so abi kumasa donc toke no toka mai ya cuisine moko bobo vandi dans clos ba yeba beti maboko troisième commercial au bois donc boke no luka bakoni nyonso wane bane ko tungisa biso bane ko tshepso ko eto bi ba parents balingi biso te bango ba vandi na Kinshasa biso bana bango tozo kota na bazamba tozo tsheba et puis il faut que ça ba bois
tozaki na ba quantité ya ba koni oyo esengelaki kosala po maser alobaki yo osali bakoni soki otondisi yango te ozongi su na zamba biso ngai oyo na bozomonanga nayebi koluka mbinzo na nzete parce que bamaser soki bayoki mposa kolia bambinzo na bango baponi bino bokende kolukisa bango bambinzo oyo ya vert soki totali batraitement nano sobi baboti na biso balingi biso te bandeko na nga bosi bomema bazotonga réfectoire na l'huile la air wana bazotonga biso réfectoire vraiment ka basima etiki basima na Carrefour sikoyo babengi classe na bino bokende kozwa basaka sima botia na mutu bomema ngo ntina école tosouffra mukwana soki tolie soso oubien tolie pe à son âme papa Diomi Ndongala na l'huile la badimanche moko bomona bomi bantaba apesi bamaser bana balia bantaba soki tolie ntaba na internat seke papa Diomi Ndongala mtapesi biso wana lui la bando nanga to souffrir to bime baboti na biso comment bako faire souffrir biso boy baza pe na mbongo bana bakonzi bazaka ebele basuki o bazokata biso ba 2 cm olobi lingala bakati osuki 2 cm to ana omona ba traitement na nyoso passe mais lelo to eko comprendre que zaka formation tu veux comprendre que Zara te que va bout la soba linga bisote bando nanga ngana se vantaka na ko ko ba erreur na français pour français na ngo langue o ko glisser momo ko boye erreur pe bimi nango mais elobi te que na bi ko ba français bi ko comme français te j'étais bien formé suko tant na lo ba moi français na nga autant na ko barata mikanda na nga boye na bara tant papa tida sur internet tant ba ma sœur ba ko kata so ba suki poto lo ba français to no ka se ke ba linga bisote bandonanga eza na bana bakonzi mususu totanga na bango soko landeli ba vie na bango baza bien éduqué pourquoi parce que tozwaki ba formation ya ba maser mais tant tozo leka na ba traitement wana tozo mona lokwa ba boti na biso balingi biso te bandonanga ndenge moko na bana Israël ezalaki formation na kati ya désert lelo ngane na zabo je suis fier de moi na yebi formation ni ngana zwa na bomwana nga ata lelo nazala biloko kolia te na kolia sardine na kolala pe na tondi na yebi nde baliaka kwanga na sardine musunye koza na congélateur mais na mesa na tellement nango na yebi ke non leo na kolia sardine na zuma mbondi nanga na zuma likaba mbesu na lali pe mais musunye za na nini na comprendre que biloko kolia ezali loko kosela nango vantar te biloko kolia ezali loko kotuka nango mutu te parce que totika nango na bandako mais na internet tozo souffrir alléluia yango nga awa ta mobile nanga to mesana mobile nanga des fois les sous ma patale non ya te kanila nga corne vif mais soso eza na ndako to panika rablo akolia te parce que to leka ki na banzala wana bando nanga akonga wana Sacramento Sacramento batanga ba matasu na Kishasa Sacramento donc ban internet ba yebaki déjà que ceux qui masaki aye toza ba biscuit toza ba mafuta poto toza ba kisala kindeki papa na sondeka nga kisala kindeki na banda ko mema carton ba kisala kindeki na internat mwana nyonso yebaki que non ceux ba pesi biso ma deso ezanga musuni to ko nozwa kisala kindeki pa masaki donc to souffra ki bande onanga mais de to comprenant que ezalaki pona bien na biso toza ban internat bana l'huile bana sonabata baza très humble baza humble bandonanga lelo ata manga za nanda kwa ata ma ekangami oh mama ma ezate nga bia quantité ni neza na cantine boye na nga na kosukola parce que na yekola ki kosukola na bidon moko ya 5 litres na 2 jours to kaze ba bote so bazo souffrir donc formation autozwa l'internat et permettre biso quelle que soit la situation to kozana biso l'inquiétude te bandonanga mais aki passe na moment wana hôtel bibabo ndonanga soko lingi mwana na yo à moins kozala enfant illégitime mais soko zali fils to fille ya papa ba traitement papa no azo pesa yo koloba te ke papa no alingi yo te ayebi objectif ni azo sana bo moina yo bandonanga na ba âge to zaki nango papa atiki biso l'internat ya zongi ngaba mboka nyonso ya ba Kongo na yebi so to komika na kinga toko to ngito koma na l'huile so to likika ka selo to ngito koma na l'huile tant to sisi na l'huile to ke na sonabata tozozwa traitement na hôpital oyo pe a son âme papa lomo makia ya bota maki wana ndo hôpital na biso
dispensaire na biso obeli malaria ma sœur alobi kozonga na Kinshasa te kuna nde ba interné yo obi mais papa na ngai akomema nga na hôpital ya munene mais tozozo ba traitement na dispensaire à Sonabata lelo to comprendre que ça va pour na ba formation na biso bandi na nga yango wana tozo comprendre que papa oyo alingi mwana ye ako former mwana ye ko kasate ke ba traitement nyonso ba boti bazo pesa yo ezaka po détruire yo non ezali pour na ko préparer yo na ba jour à venir ndenge nzambe a préparer ki bana Israël na ba jour à venir bando nanga soko lingi mwana yo oko châtier ye non pour détruire mais pour former ye soko moni ba parents matia oyo pesa biso leso on baki ba parents bo matia oyo ko aider biso ko kansate ke soki ozo pesa mwana o musala tendo lingi ye ko kansate ke soki ozo lexa mwana na ba traitement moko bo endo lingi ye te non au contraire so lingi mwana yo il faut mwana yo a senti que papa azo forcer nga na sala boy papa azo forcer nga na sala boy un jour à cause se souvenir nango bando nanga moi je me souviens de mon papa chaque jour tous les jours de ma vie j'ai dit eh papa olinga kana zala molambi na lo bana bino awa témoignage ba témoignage nazo rappeler ngo par rapport à matéa oyo nazo pesa papa nanga zali ko souhaiter toujours nazala na cuisine à l'âge de 9 ans déjà papa nanga sombela nga banzungu maman ata lambi maman leki ata lambi papa lobi Sylvie lambi nini pe soki na lambi papa nanga lobi biloko ebongi te lobi ko bandela papa nanga zaki na mbongo me abane ko tika nga na kena wenze na âge à 9 ans wenza kitambo na yeba ki ko sala ngo papa zo sala alobi bino bozo kene wenze mais Sylvie pezo mbongo na wenze kene ko sala wenze na âge na zaki nango siko yekola ko kakola mbisi yekola ko pona fumba malamu yekola ko pona ndunda na sali marché mais tozaki na ba travailler yango yanga soki na kena wenze na kakola te mama litungulu eza malamu te mama bongisa te mapata na yo pozo kakola bonga na kakola te poignée parce que déjà na bomwana nga na yeba ki ndenge bakakola na wenze papa na ngatika ki nga na kota ka wenze na age na zaki nango atika ki nga na lamba kana age na zaki nango me batamisa bazana ndako leo nazo mona bénéfice nango siko yo mama yo papa olobi te nazana ba travailleur nazana batamisala mwana simba luki ko simba te papa Jacques ko sala mwana tanda mbetu ko tanda mbetu te ba mama ozobebisa mwana parce que mwana ata bazana ba travailler na kati bandako esengeli ba yeba ko sala musala tozaka na ba travailleur tozaka na ba cuisinier mais je préparais pour mon papa nyonso les aki kaka po papa nanga aloba ke Sylvie oza mwana liboso esengeli olamba lelo temps nazwaka beloge mapa tolambi kitoko mapa et puis nazangisa koloba ngo te naloba toujours so nga na lamba ka lelo malamu ezali parce que papa nanga lingaki des fois na zaka nazolela nga bien papa nanga nzambe ifalo zala na lambela yo biloko ndengo bande kolinga na lamba yaonga ta ya Noël abina nga mapata na kolia ata eza désert soki fufu eza te na bi ya Noël na lambelo fufu azo boya iti patatika ku désert na lambela nga fufu ya Noël ozana nza ola nza poignée parce que papa na biso déjà tant azo kota na ndako soka yoki posa fufu ata na 23h Sylvie ya olambela nga fufu mais basi na ye bazawana mama na mama leki bazawana akobima aye na makelele aye na mayebo Sylvie sela na makelele o na butu yango wana ngai mobile nanga des fois lingaka te mapata ha butu ko ereleki tika kana olia lobi ya na olia lobi te oyoki nzala tika na kota na cuisine bapa ya boni baya na ndaku nanga minuit 1h du matin baolela nzala oka mapata tozana nzala ngabi te bo banga te na kota ya cuisine bayebi makambo nazoloba mukonsusu mobile nanga yambi bato na minuit nabi nana bela bino fufu mapata butu bona ndeso funga bi obongo esani parce que déjà nazaki na formation na babutu na lambela papa nanga fufu na babutu na kangila papa nanga makelele au moins pe biloko ezate na kotika na magasin ngabi cornet bi fezalite
na kalinga bango ba Cornelius na Luke bango ba makayab batu o nga na servaka na butu na ndako oyo ba yebi ke na zo ma solo parce que déjà j'allais la petite na yebi ke non ko servir mutu na butu eza ngwe logote parce que na zo déjà formation mais tant que papa na nga bande ko lamsanga tamsu na butu na pongi Sylvie bobenga sida ko lambela nga na bi papa zo nyoko la nga ndeni nga na lali boye basi na ye bazakuna azobenga kanga zonga papa na bolingo ya mwana ye ya mwasi ya liboso abane ko préparer nga na mama kamsusu ayeba kite ayeba ke peut-être mobali nanga akozala star akozala ba camarade belé a un moment ba ko bimela ngai na babutu na ba moi il faut ba lia et puis faut na lukana créer ce qui nazaka fermeté plutôt formeté nazala na somote ya ko servir mobali nanga ta na kati ya butu parce que nazaki déjà na formation ya ko lamuka na butu pour na servir papa nanga Léon a compris que papa nanga bande ko former nga atazaki na batamisala aibe ke Sylvia za mwana nga ya mwasi et c'est na préparer pour na libala na yeta nga okende lelo to mona kaka bas mileo mibali mi ba ko se plaindre mwasi nanga anga ko yamba papa ya te mwasi nanga nga ko lambela batute parce que bazana ba ko former te ba parents na bango ba former bango na ko lamba te ba parents na bango ba former bango na ko yamba papa ya te. Tant que vous parlez, vous avez mwana na yake de servir papa ya ezali tazo nyoko la mwana yem tazana mbongo et c'est mwana musalanda a servir. On a ko comprendre que l'enseignement oyo to nzambe asala ki na bana Israël ezali pona ko préparer bango na ba jour à venir. Biso bi ba parler c'est que comprendre que ba formation to pesa na bana biso to nyoko la bango te ezali pona ko préparer bango na bana na bango pe pesa bazo kende. Soki yo mama lelo obali mutu mbongo na niveau oya zaleli elingo bateke mwana ope akobala mobali mbongo na niveau ya mobali na yo papa na bango non et c'est que mwana waza la former na ba situation nyonso so akutela mobali ya mutu mbongo ayebi comment s'en sortir so ipa kutela mutu azana mbongo te ou bien kutela mutu azana mbongo moyen akoyeba ndenga ko s'en sortir mais soki yo formaka mwana yo te siko mwana yo so wana batamisa na ndako est-ce que mwana yo pe akozana na nombre batamisala oyo zana bango parce que likamkeka c'est la mwana makemba ko c'est la mwana fufu. Mais moi, ngai papa na ngazaka na bato misala. Mais na banaki ko sala. Les deux ont foutanga. Et puis bando nanga. Soki ata. Moi na yo pe azu pe chance à ozaper na bato misala kwa yo mama na yo za na bango. Mais soki yemo ko aza formé te, soki yemo ko ayebite, ako diriger bato misala na ndako ndenge nini, ako landela bato misala ndenge nini. Ngai na ndako nanga na lambela ka mobile na nganga muku. Mais naza pe na ba événement oyo esenga ke ba cuisinier fo bazala ba cuisinier na kati ya ndako na landela bango c'est pas dire que soki cuisinier aza na ndako ndayebi ko lamba kaka non to nazwa pe ba cuisinier be na ndako ana futa bango mbongo pour rien à fin du mois ayebi ko épicer biloko te bi ko lamba te ngamo fo na corriger siko soki ngamo na be ko lamba te ndako découvrir ndeni ke cuisinier nga zo lamba mabe. Ou bien bato bazo sala na kati ya ndako nanga soki ngamo nebeki musala te na koyeba ndenge nini ke bango bazo sala musala mabe nazo ye bango parce que ngai moko na ndako papa nanga na yeba ko bwaka misu na misala. Alléluia. Donc ba formation tozo pesa bana eza pona ko aider bana ndenge pe nzambe abane ko faire souffrir bana Israël pona ko préparer bango et non pona ko détruire bango. Bando nanga formation ezala kapasi éducation ezala kapasi. Yo moko mama to papa soki olendi samite o kwa ko éduquer bana yo te mais un jour o ko regretter tant bano pesa bana no ba rapport ba na samite mo za la conscient que moi na soki le la komi beza faute na mama na ye soki moi na komi beza faute na tata na pourquoi parce que ozai ko dorloter moi na to redécouvrir na kati ya bibi qui aime bien châtie bien ba formation ba traitement so to pesa bana biso. Exacte que pour maman lingué toto papa lingué te ezaka rapport est formé biso bando nanga nazo connait toujours na ba témoignage par rapport à verset oyo ya bana Israël na kati ya désert bando nanga tangu mwana nanga exaucé il fallait que na États-Unis kotanga ezali te que akendaki na États-Unis mbala moko ka na kati ya ndaku atikali akendaka classe azonga ka non bando nanga. Moi nanga te ko commissariat na la Lumière School wana ezalaki na kati ya mboka ndenge ka ba internat ba Congo ezali na kati ya Illinois
ezaki même pas na kati ya Chicago. Non, ezaki kutu na mboka nini oh, la Lumière School. Ezaki na Indiana hein. Donc na kati ya Indiana mais okoti lisusu ba mboka. Ndio nanga na nokanza ke banzela mboka ezaka na Congo. Internat oyo totiaka exaucé mboka nzela ba Congo. Bozo ke de nzela nzela bozo kuta pe na bantilope, bozo kuta na banyama. Pe na internet ka mwana zalaki na la Lumière School bazali donc Clotilde na bango ezali zamba. Bantilope nde bayaka ko bina na école ba. Mukona ke kotika exaucé na internat na ba famille oyo ba accompagner nga poto tika exaucé. Ba famille bopeya, famille ya dadi munwa. Toke kotika exaucé na la Lumière School na Gladi. Bandeko, soko za na motema te okokoka te. Otali siko ke olongoli mwana na Kinshasa, oye na ye États-Unis yango pe, oliaza na kati ya luxe, oliaza na kati ya ville. Me okokotika yesusu na ba mboka ya États-Unis. Mboka oyo bantilope bazobima. Kolia ya ba air. Na ke kotika exaucé na bandi kolela posaka na lo bate tika no kanga classe moto zonga Minerva te se futamaki mwana zolela abi maman ngabi exaucé c'est pour ton bien ma fille, c'est pour ton bien. Moi aussi j'ai étudié à l'internat, j'étais éloigné de mes parents. Exaucé bandolanga mwana zolela mais na kati États-Unis anglais na monopelo te. Sikoyo sur place wana bazo pesa bino ba programme ya cours. Donc azonga ki internat 2 semaines avant même la rentrée officielle. Pourquoi? Parce qu'il fallait préparer on a ba cours moko ya anglais, hein? Ba anglais moko ya oya good morning. Mwana totali bantilope ndenge bazo tambwa na cours. Mon abi, maman, les animaux. Maman, tu me laisses. Gabi, oui, ma fille, je te laisse. Tu n'es pas seule. Tu es avec Dieu. C'est pour ton bien. Nabatu ba yako tika nga babi. Ma pata, est-ce que moi, ils été ou changer quelque chose habité? Azala kake éloigné nga na tanga en internat. Mandonanga, soza motema te. Yo moko okona na kipabité comme si ozo nyoko la mwana yo. Sikoyo babi la biso bon rekoki ba parents boye kotika bana bozonga bana bakota sikoyo na ba doctoire toke kotika la bana basic English toke sko kotika la bana sikoyo yo moko parents aider bana to tandeli bango ba matela to tcheli bango to memi bango to sombela bango na ba vélo po ba tambola na on école na ba bidon interne na États-Unis eza ngopeka lokwa Congo ya na bamboka mususu d'internat. Parce que formation, discipline, et ça quand mon corps. Si on a pas faut zonga, si on a Chicago, moi na fois tikala. Et Gladi kuna, maman, yaya, il faut pas la laisser. Gabi non, c'est pour son bien. Donc moi na siko a fois que nos côtes na chambre, a kutani na antilope. Azotambola, maman Gabi vas-y. Moi na kokota na nini. Siko pote nos côtes na mutuka tokendaka na piquet mukempe Nathalie exo bisous mama t'aime exo mwana zolela andonanga mwana yebi anglais na munote nzela nazolela mwana nga okasaliti na lingi ete mwana nga na batu bazaki na nga bakende kotikela nga na mwana bango pe bakomi kolela na souci. Nabi na sali erreur moi nanga est-ce que kokoka vu ya bazambo yo nzela exaucé ça va, tu vas bien, on vous a déjà servi à manger? Maman non pas encore. Si to koma na ndaku na la mkaka tongo na bengaka mwana na midi na bengaka mwana nabi non tu vas t'habituer kuna pe Gladi bon bando nanga siko photo zo na Kinshasa. Moi natikali na capitale te na bazamba na la Lumière School. Moi na yebi anglais te. Bandonanga. Siko photo zonga na Gladi. Jour à voyage, to bandi kotala ke to voyagera 2 personnes, 3 personnes, siko moko atikali. To komi na kati avion. To zonga ke to mesa ko vanda biso misato.
tangu kaka ba annoncer que toza ko atterrir na France parce que kuna les escale. Gladi a bandi kolela, maman pourquoi tu as laissé Yaya, maman pourquoi tu as laissé Yaya, mais c'est pour son bien, ngabo pe dabika pour son bien mais na sali sama ngamo pe na leli. Tant on comme les ça, maman tu as mal fait, maman tu as mal fait, maman tu as mal fait. Bandolanga. Moi na ngai ba ta anglais mukete. Ba anglais ba ndoko zo na classe ezaka kutu yango te. Mais lelo naza na sengo. Moi na nga pe nazo swana ye ngabi na lingi yo ngai pe papa na nga tika nga na internat nga kutu ezaki na ba Congo yo kutu internat ya États-Unis. Bandolanga. Tant to kei ko zo ba résultat moi zo distinguer na bi Suko beloge, m'a pas ta félicitation, m'a pas. Mais boyebite, combien na souffra qui na morale nanga? Combien na souffra qui? C'était pas facile. Moi na moneka que maman lingi était, papa lingi était. Gladia binanga maman tu es méchante, lingi yaya te. Ezaki facile. Mandolanga. Tango ba boti na biso ba lingato koma batu, donc ndeka balukaka to kola ezaka facilité même moi na yeboka ba ke mama linga te papa linga te tanga eko zwa diplôme a kesusu na Michigan mboka malili eleki na Chicago. Moi na bi maman il fait très froid ici pourquoi chaque fois vous me faites souffrir comme ça nabi non qu'est-ce que kuna d'université yo malamu non maman mais cette fois là toba quitter tozo longolo na Michigan ozozonga na Chicago nde ayeko kota sko na Loyola moi nazo mona kade tozo nyokola ye mais tant moi nazo pesa so ba diplôme ba distinction anglais o exosa zoloba soki ngai mo mama na ye na zaki molende te ebele pe baza pe na États-Unis ngo pe bangila ngo pe baloba ngo te mais parce que na ngaki na accompagner moi na ba traitement wana anga lelo baza na États-Unis mwana musala zate d'ailleurs tu as so besoin mwana musala États-Unis au foot combien na ba air mais nada ko apprendre bango comment préparer comment nettoyer la maison bana bazo tanda bambetu bana lelo exaucer so azo selo musala yende ko to benga ka mama ya ndako pona ngeza formation atiki haleluya banonanga na États-Unis sika bazali mwana musala zate ba nettoyer ndako bango moko basukola ka ba recho bango moko balamba ka bango moko naza ko apprendre bango comment kolamba ba voyage mususu penga na zaka awa papa bango so aza na États-Unis azolia kaka loko anga nazali papa kuutu na bango so auti na Canada ye na États-Unis aye na Chicago papa kazana o calme mwana ngala mbenga mbika mwana ngala mbelinga omwana ngala bia kasi bozo sepelati soki na lakisaki bango te tika na yo sali musala kitoko baza bana ba star mais bazo lamba fufu bazo lamba semoule naza ko apprendre bango pona yesa ngo ke boko kendaka pe na bandako na bino mibali na bino ata baza na batamisa boko lambelaka bango ba fufu mais bana mususu para mususu arotira même pas mwana ya lamba fufu mwana mama para mususu akolinga même pas mwana ye akalinga ta maki apamba zo mwana tazo nyokola mwana te ozo nyokola mwana te oza ko enseigner ye alléluia lelo bana nanga nazala te baso tenir ndako bayebi ke faut ba nettoyer faut ba sokola bilamba soki bazara na Kishasa awa na ndenge nazala pe kolengela bango bange bayi bata kolamba makoso apamba te parce que biso ba parents tolinga toujours bana biso bazala kaka basimbelo te mais parents oyo zali yo moko enseigner yo moko zali former okopesa mwana yo asala musala komona te kozonyokola ye mwana ya ko imposer ote que oh maman mais il y a des travailleurs là-bas pourquoi vous m'envoyez non oza kotinda ye parce que olingi azala mutu ndengwana bana ya Israël bakaisa ke nzamba zonyokola bango babi tozaki na biso na Égypte bien tozolia misuni ndeno tiki biso toya kolia ba man na désert bana esengeli bayekola ata soki bazana misuni na ndako esengeli bayeba ke misuni pe okozala wana mefona lia matembe nga bana nga balela matembe na ndenge osakana te gladia linga kamisili makasi ba mesana na bandunda
Alléluia. Mais misuni ça quand on donc ça que ceux qui tozolia misuni nde tozolia malam mais c'est que moi na pe ba comprendre que non misuni ezali mais le bokolia kaka ndunda misuni ezali mais le bokolia tsaki madesu pe ba yeba pe ko lamba ngo ezali ba traitement moko peut-être bana o balinga ko za l'étiquette ba okasele étiquette yo mamo zonyo ko la bango mais ezali pona bolam na bango bana nga balamba ratsaki madesu parce que na soki yo moko mama o laissera moi no tsaki madesu te akolamba ngonde ni akosenga ngonde ni parce que yo talise ka ba antilope o talise ka ba fumée o talise ka ba pakasa non eza éducation même alimentaire nga yebi papa moko abanda ko ba bozolia ndunda ndunda biloko ba pauvre ndunda biloko ba pauvre lelo comment kolanda ndunda esengeli bana ba yeko même ipona kolia esengeli bana ba yekola ezali te kopimeli bango misuni mais ezali ozolakisa bango lolenge ya kolia bana ngata nde baza les États-Unis wana baliaka ndunda chaque jour baliaka mbika mikungu misilie kendaka baliaka kilebu parce que faut bayeba ke za biloko malamu to kazade so tozopesa bana misuni tozopesa bana hamburger nde tozolesa bana so malamu non o bana baliaka ba pizza non eza nango pe bien na ba mwa moko mais kolakisa bango ke non il faut chaque jour ndunda ekozanga na mesa te ezali éducation pe alimentaire ezali te ke oyo boyi kosombela bana o musuni non nde eloko na comprendre na kati ya mateya oyo basere na biso religieuse basere na ngai ya lwila basere na ngai ya sonabata ntango bazokata biso basuki ntango bazomemisa biso basaki ya nsima na mutu ntango bazokotisa biso na bazamba toluka bakoni tokanisa eke bazonyokola biso nzoki ezalaki éducation bazali kopesa biso halleluya mais soki yo moko parent okangi motema te ya kolakisa bana yo ya kotraite bango lolenge oyo ozolinga bazala na avenir yo moko ozala na impression comme soso nyokola bana mozonyokola bana yo te ezali kaka éducation bana ya Israël nde bakomprenaki yango te mais par après bayaki kocomprendre yango halleluya oh yesu masiya batémoignage oyo esimbi na verset napesi bino halleluya donc bacirconstance mingi oyo tozoleka nango na bavi na biso bana nzambe ezali te ke nzambe alingi biso te ezali te ke nzambe azodétruire biso aza kaka koforme biso mpo tozala makasi mpo tozala puissant na baresponsabilité oyo ye azokana kopesa biso bandeko na nga bandeko basi bandeko mibali eza kaka mpo na destruction na biso te halleluya oh yesu nga nalingaka kolamba makasi naza na bato balambaka na ndako me nalingaka kaka kolamba oyo nabengaka biloko ya peuple ata bazolamba biloko ya peuple oyo ya bango moko mais il faut toujours naya kotia maboko na nga parce que nalingi kaka balia bien nakosuka kaka na kolamba biloko ya mobali na nga na bapaya na ye te mais nakotala mpe oyo bango moko bazolia parce que ekomeli nga habitude soki nalambi te bandeko na nga nayokaka mokusa na nzoto parce que na mesanaki kolamba ezali mpe formation bandeko na nga bana Israël nde bakomprenaki te alors toke na Hébreu 12 je pense que suffisamment na expliqué bino verset oyo ya formation oyo bana Israël ma titre na nga mate ezali comment Dieu nous enseigne-t-il biso pe baparent pe tozwi pe lolenge ya koenseigner bana biso na nzela ya passage oyo ndenge molimo santu apesi nga mateya bandeko na ngai esengeli nateya bino mbangombango parce que tata mokonzi azoya alléluia alors tozwi na Hébreu 12 na Hébreu 12 na verset 5 à 6 soki bosepe na mateya botiela ngai ba j'aime na Hébreu 12 verset 5 à 6 Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne.
Olimbisanga bande connexion. Alléluia. Donc tozotanga na Hébreu 12 connexion emo ezo beba. Tozotanga na kokene mbangu na Hébreu 12 5 Bible sibiso. Oh, pardon, na Jacques, Bolimbisanga. na Jacques 12, 1-12. Et l'homme qui supporte patiemment la transaction, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, Bandonanga, le Seigneur te yebake, tant que tu as ma souffrance, tant que tu as ma preuve, na vie na biso ya bonzambe na zongi sko na matera nga. Ezali na couronne moko de vie oyo nzambe aza ko bongisela biso banduko nanga. Tout le monde a caractère, ba traitement nyonso oyo nzambe azosala biso eza mabe. Non, ezali bien pour la formation na biso. Tozongi siko na Hébreu 12 ndoko nanga na verset 5 Bible lobi. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Bandonanga, toye bake, Nzambe azo considéré biso toza ba fils et non ba façon qui légitime. Parents sont lingi mwana yo. Oko châtier non pour détruire mais pour former un jour azamukalam ba parents to apprendre alléluia ko reprendre bana biso ko éduquer bana biso ko talisa bango lo lengeni ba ko yuko zana bomo na bango totalisa bana biso que ceux qui balie ata bandunda ezate parce que nous bozana moyen ko somba ba misunité non parce que bana Israël ba kanisa ki na kati ya désert lokola bazanga ki misuni o bazanga ki l'Égypte denza bazanga ki incapable ya ko lesa bango ndenga lesa ka bango na kati l'Égypte ba kanisa ki ke ceux qui bazangi ba miliki na kati na désert kenza bazanga ki incapable ya ko pouvoir na ba miliki o bazali ko mela na kati na Égypte ezaki kaka formation ko taisa bango ke na ba moment moko esengi na moko ndonanga oza mwana nzambe nzambe ko permettre pe situation moko ya bomo na yo pour pousser yo na ko gêner pour na ko luka priko ko luka face à nzambe nazo kota siko na mozindo ya ba révélation nga donc nazongi na introduction ne leseki bino pour nga na banda ministère nzambe a permettre que na kuta na be preuve belé na kuta na basala nzambe pa lokuta belé pour pousser ngai na luka esprit ya discernement des esprits makamu susu nga na kuta na tant que moi na nzambe tant que servante oyo nzamba benga ki na ministère ezaki pona kokolisa nga na ministère que tant na bana ko exercer ministère nanga na yeba ko discerner na yeba na ko te ape batu na yeba pe kaka kozala ngulu te mosala nzambe osa koya kaka na embrasser non na kutani na basala nzambe lokuta ebele na yeko comprendre que nzambe nda l'exenga na formation ba problème mususu yo mosala nzambe okokutana nango haleluya oh Jésus-Christ de Nazareth ezali nzambe azo pousser yo o luka face na ye parce que azo tala appel o ya tie na bomo na yo ministère o nzamba pesi yo ezali tellement ministère munene ke soki o supporter be preuve te soki o kute na makambo susu te moyen foi na yo ezala fermi ezate yango basi bomona basali nzambe mingi oyo nzambe abenga bakutanaka na be preuve belé ezali kolandisama na ba ministère oyo nzambe abombeli bango ezali kolandisama na ba responsabilité oyo nzambe azopesa bango na kati ya mosala na nzambe yo ozali serviteur de Dieu ozali servante de Dieu oleki na be preuve te c'est que ministère na yo eza moindre yo oza mosali na nzambe okutani na bitu bando nga bitumba nyonso nakutanaka nango na ministère nanga ezali kolandisama na ministère oyo nzambe apesanga parce que nzambe ayebisa ngai nazali mosali na ye
nayebi alliance oyo nzambe apesi asali na nga, nayebi makabo nini nzambe atie na kati na nga, nayebi ministère nini oyo nzambe akonfie nga. Makambo nazokuta nango ezali kaka mpo nzambe aprepare nga nazala motema monene, nzambe azoprepare ngai. Ayebi ke ministère oyo apesa nga eza moke te, nakuta na makambo ebele. Me mobali na nga azali pe kosala parti ya bepreuve oyo nga nakuta ye nango, esengeli na makambo mosusu pe na vie ya mobali na nga to na carrière na ye, esengelaki na supporte yango mpo na yeba ndenge na koteya pe bamama mosusu kolandisama na mabala na bango. Esengeli pe bamama mosusu bayeba bamama oyo bobengami kozala basi ya bato ya minene, bobengami kozala basi ya bato bayebana. Soki oza na formation te, okute na bepreuve mosusu te, okwa kosala kovanda na libala na yo te. Me nga deja nazalaka prepare. Haleluya. Ngai ya Noel, bato bamona kaka igwe, nkoi, ngai nzambe asotianga ba niveau. Koya face nanga, namona ke meme. Parce que naza formé, nayebi ke maseki ya meme kobangisa te, parce que naza déjà formé. Haleluya. Bano nanga, esika nyo agangi, yo otelema. Mengai, ata koya gangi, ata nyo agangi, nayebi comment ko maîtriser. Parce que na leka déjà na bepreuve. Haleluya. Bano nanga, esika nyo azana nzala. So oza oyebi maîtrise de soi te, soki oza fermi na ondima te, okoka. Haleluya. Bando nanga, nzambe alekisi biso na makambo ebele po toyeba ko maîtriser. Bando nanga, makambo susu nga nakute nango na libala nanga par rapport ya ministère oyo nzambe apesi nga, ayebaki ke nakozala pe na bamama ebele na nsima na nga oyo bakokuta pe na makambo kila mosusu koleka oyo nga nakutai nango. Makambo mosusu ezali te ke oyo mobali na yo aza mobulu, non. Makambo mosusu ezali te ke oyo mobali na aza mutu mabe, me yeba mobali na aza mutu ya bato. Basi mosusu mibali bazwila bango pe bambanda parce que mobali aoya na mopana ndako, oyebi ta nde bapesaka mai te, oyebi ta nde balambaka te. Mobali aprefa kende na libanda kuna balambaka bien, yo mama oyebi kolamba te, oyebi koservi bato na mesa te. Haleluya. Amen. Haleluya. Donc eza ba formation bando nanga. Yangwana toza na esengo ya koleka kana ba formation. Comment na teke place yo zali bazoni yokola yo. Comment na teke makambo zo kutana ngo nzamba lingi yo te, non, ezaka ka po former yo bando nanga. Nyonso na bomo na biso ezali formation. Ba mama na préparer maté ya mibale pona ba mama. Soki nzamba sa biso grâce na ko annoncer yango, de quoi to mesana ko kuta ba mama vendredi, na kotala vendredi nini o na rozala dispo, na rozala dispo comme ça na ko annoncer ba mama. Kolinga mobile na yo wana zali déjà avant goût ya mateya. Kolinga mobile na yo par devoir te, mais linga mobile na yo par amour oyo nzamba tina motema na yo pona ye. Wana nzamba tia na oteya ba mama. Haleluya. Nzamba lola aza na biso bando nanga. Donc makambo mususu tozokuta nango ezali te ke po nzamba lingi biso te. Yo mosali ya nzambe ozokuta na bepreuve kokasa te ke nzamba azomeka yo kaka tala soki okowanga na ye te ube soko kotika ministère. Parce que basali ya nzambe mingi pe bakomprena te formation nzamba apesa bango baabandona ba ministère. Baboya même na nzambe wana. Oh ndenge otoko bane bandeli. Nzambe na biso aza ko s'intéresser na oyo biso tozali te, mais na oyo biso tozosala. Ato kuta na bitumba sala toujours malamu. Ato zangi ya kolia ya komela pona yo moko suffisamment, mais ya muki oza nango lia pe na bato oza na bango. Alléluia. Eza bato so ba bomba ka même biloko lia te oyo eza pona nga moko, oyo eza pona na bana nga, non.
kabola na bana yo bana pe bamona ke non biloko kolia ezalaki mokie mais mama bimisaki yango mpo tolia na bato comme ça bana pe bayeba ke soki ata biloko eza mokie tokoki kobomba yango te esengi tokabola yango na bato eza pe formation mwana koyimayima surtout bana ya lokoso oyo balinga kolia mingi amwana neti biloko na ngai ezalaki nango mokie ngai efeki nalia natonda mais mwana moni ke biloko mage ezalaki mokie mama alobi bimisa yango bolia na bato mwana kocomprendre ke ate eza biloko eza mokie esengeki kaka nalia na bato mais soki yo moko deja mama papa ozolakisa na bana yo ke biloko oyo bobomba ngo eza mpona bino moko bozala na bato bakende soki bobimisi sikoyo bokotonda te olakisi deja bana yo koma kozala égoïste mais na miso ya bana yo bana esengeli bacomprendre ke biloko wana ete eza mokie il faut balia yango na bato a défaut bimisa yango bato oyo baza na posa balia bango tika kolukela bango biloko nde bonga nasalaka na bana nga bayeba biloko soki eza mokie esengeli balia yango na bato esengeli balia yango na bato a défaut nebisa bango abobimisa bato balia mama mais nous on va manger quoi non tokoluka bana bacomprendre ke okolukila bango ta sandwich mais fufu wana moto azali na besoin fufu ye fo alia fufu wana ezali pe formation bana bakomona peut-être mabe mama penza biloko tokanaki biso moko tolia yango mama bilisi yango bana bakomona o mabe mais olakisi bango ke biloko akolia babomba yango te biloko akolia babimisaka moko mosusu nzambe pe enseignaka biso nde na bi titre ezali comment Dieu nous enseigne-t-il nzambe pa kosala makambo mosusu ekoma po epeso leson moko mosusu nazoka soki na Chicago kaka ezalaki na eloko moko boye bana balinga kolia mi sikoyo biloko yango sikoyo na bi te oyo bana bakolia nanga mona esi bana te foto bomba yango oyo mpenza te nzambe alimbisa biso oyo mpenza foto olia yango kaka biso moko bande nanga tobomba yango ekosala sikoyo eloko moko boye esalaki ke biloko yango mpe moye tolia yango eza te soki mpe tobimaki toke kolia soki mpe wapi biloko wana epola toyokaki pasi moko do mamaki o enseignement de Dieu tomoni ondie babeti biso tobi omoni tosaka mabe mais moto ayaka walingaka liani biloko yango soki tobimisa yango ndaliaka na ye sikoyo biso tobombaki yango tokasi tokolia sikoyo tolia yango te bando nanga toboka biloko na bamertime na motema koma tokoki kobwaka eloko oyo moto alingaki nde kolia yango biso tobi tokolia yango biso moko donc nzambe enseignaka biso davantage bana kutu babi maman tu vois il fallait seulement topesa bango peut-être on a gardé ça on n'a même pas mangé donc bana bacomprenaki bango que non biloko akolia ata oza nango posa soki moto aza na besoin nango na moment wana pesa ye parce que ntango yo kobomba yango mpo na yo moko nzambe pa koteya yo na façon moko ke abongo abosanisa yo olia yango te epola mpo ayebisa yo ke mutu na nga to mwana nga azalaki nazala yo obombaki yango mpo na yo sikoyo epoli lia donc nzambe aza na bafaçon ebele enseigneaka biso biloko mingi epoelaka bato na bandako mpo nzambe ateya biso ke okoki kobomba biloko wana kolia te pendant que bato baza na besoin kolia Alléluia. Donc mateya nange ezali comment Dieu nous enseigne-t-il nzambe ateyaka biso na bafaçon ebele bandeko na nga na badisette na baépreuve na basouffrance na kozanga yesu ekoki natikali na verset moko bando na motianga soki ekoki na kata nanga kaka natikali na verset moko. Alléluia. Jésus de Nazareth natikali na verset moko mais où est l'enseignement na continuer bozo permettre bo accorder encore ta 10 minutes ta si ça idée nanga to tanga mbamba na un roi exact je bosse en route que présence oya na un roi 17 verset 1 à 7 Jésus natikali na verset moko kaka Saint-Esprit le belenge belé bandeko nanga na partager na bilobo limbisanga na 1 roi 17 verset 1 à 7 Bible na sonine Élie les Tishibites comme ça passe l'un des habitants de Galade dit à Akab
l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Sigo yoka suka makam na biso. Yoka suka na verset. Na 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec. Au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Oh Yesue. Bandonanga. Torrent eza nini? Torrent ezali cours d'eau. Hein? Tant maye tcholaka. Maye tcholaka avec rapidité. Maye tcholaka mbambangu. Nzambe, oh Yesu. Toyebi bien Eli. Azara ko kima kab. Oa ko bomaye. Alors, Nzambe appelle ça qui Eli ordre. L'Éternel vivant, le Dieu d'Israël dont je suis certain, il y aura ces années-là. Nzambe appelle ça qui na Eli. Prophétie que Nabambula mboule kozalate, rosé kozalate et tout et tout. Et puis Aïbisi na Eli, alobi, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Aïbisi na Eli, akim alongwawana, akene na mboka msusu. Amemi e pa itora ezalaki. Amemi e pa imaye banaki koleka avec rapidité. Amemi e place imaye e banaki koleka brutalement. Bandonanga. E pa imaye ezalaki, e pa source de ezalaki. Oza mwana nzambe, oza mosai na nzambe. Ozali place oyo bénédiction ezali, pa ibiloko kolia ezanga te, place nyonso ezali, mais tout peut arriver. Nzamba ko permettre makamsu comme la po atala soki okowanga na ye. Elias azaki prophète de Dieu, mais Nzambe yemo kapesi Eli prophétie ke yebisa na kabe, bambula o ezoya, mbule ko beta te, mabele ko kauka, mais yo kende pa imaye ko bima, mais kuna pesko ko batama, na kotinda corbeau amena oblo akulia. Eli abatamaki na sima source d'eau. Eli abatamaki et pas yot mazibama ezalaki. Mais balobi à un certain temps, Torah et kaukaki. Oh Yesue. Torah et kaukaki. Donanga. Nzambe akoki kotinda yo, akoki kopesa o bozui. Pe na moment moko bozui wana pe koki kokauka. Nzambe akoki kosala ke oza na poste munene, oza na élévation moko et puis na moment moko boye. Bozui wana pesate, poste wana pesate. Ezali teke parce que Nzamba lingi yo te, bandonanga. Botu nanga ni. Botu nanga ni ba kaka. Hein? Botu nanga ni. Tozo tel bana Nzambe. Eh Yesu. Eh bo accorder 5 minutes, 10 minutes. Bandonanga. Eh Yesu, Yesu. Tata mo considère tazo bisanga ka komi. Ya Noël kakol. Ala ngaki ba komi. Na si sa live. Bandonanga. Oza mwana Nzambe. Nzambe akoki komema yo, akoki kopambola yo, mais na moment moko pe boye, akoki kosala ke ozala ya kokauka. Eza teke Nzambe alingi yo te. Oza pe mokonzi, Nzambe akoki pe ko permettre ba humilier yo. Eza te katiki yo, humiliation wana, eza kosala ke e préparer yo na bisika ya likolo. Makambo nyonso ekoma na bomoi na biso eza tika mpona kodétruire biso. Alléluia. Okutani na ba problème, batu ba yini yo, batu batiki yo parce que o perdre musala, parce que oza sous na position za nango te, Nzambe a permettre za ndenge wana po amema yo lisusu likolo. Yo mwana Nzambe, kokasa te ke soki oza prophète de Dieu, okutani na nzala, to okutani na ba problème ke Nzambe atiki yo non. Eli Nzamba permettait qu'à un certain temps, Torah est comme à sec.
ezalaki te ke onction nzambe elongaki na kati ya Eli, ezalaki te ke nzambe abaki te ke Eli aza sous prophète na ye te, non. Mais nzambe seulement permettait que koma bongo parce que azalaki na makambo minene o engaka saela Eli. Yo oza béni de Dieu, yo oza mwana nzambe, bato bakoki koseka yo, bato bakoki kofinga yo, tala kutu ndenga komi, azwi kutu musala tia kitolo, tala ndenga komi, mobile na ya betla kitolo, kutu tala musala esili ndolanga, baseka yo bafinga yo, oyo nzamba abombeli yo na ba jour à venir. Ezali ka be preuve o leki nango, ezali pa komisa yo nesika oyo alingi ko komisa yo. Ngai be preuve o na kutaki nango na kolandisa manzambe e permetaki ngai na luka nzambe davantage yango esala ke naza l'intercesseuse. Soki leo na koma intercesseuse nzamba benganga déjà prophétesse na ye, mais makambo na kuta nango na vie esalaki ke na luka toujours basali ya nzambe, naza toujours muta ba prière na ndaku, ba prière toujours basali ya nzambe na ya solo na ya lokuta pour épouser davantage naza la mwasi ya mabondeli. Ata soki na kuta na basali ya nzambe lokuta, mais du moins epunga na bane nga ko sambela ndenga solo, nga nazo luka na nga nzambe na ndenga solo, ata bato bazaki na nga lokwa basali ya nzambe lokuta, mais du moins ngai nazali ko poussa na pembe na nzambe. Yango esaki ke na linga ba prière ti na moya lelo, naza toujours mwasi ba prière. Parce que ba situation na kuta na nango, makambo nazala ko leka nango. Bando nanga esengaki kaka naza na liboso ya nzambe, esengaki kaka naza la mutu akoluka nzambe, esengaki kaka naza la mutu ba jeune prière. Po nzambe akomisa ngai na lolenge oyo engaka akomisa nga, ayebaki kabengaki ngai, apesaki nga ministère prophétique, apesaki nga ministère intercession, mais soki nga moko na pusani na kati ba prière te, soki nga mona ebi ko luka nzambe te, soki nga mona ebi ko jeûner te, soki nga mona ebi ko tenir ba prière te, ba nuit de prière te, na ko kamba ministère ngo oyo nzambe apesi nga ndenge nini. Donc ezaki be preuve wana nzambe permetaki po ngai, alléluia, naïba ko exercer ministère na ngai intercession. Yango leo naza na ministère d'intercession, na posa pe ba acte prophétique. Yango pesa leo naza na ministère d'intercession, d'aide et d'action prophétique. Nzamba ngaki na leka makambe belebele po informer nga neba na ko exercer ministère na ka bien. Na kanisa ki te ke nzamba abandonna kinga. Oui, na kanisa ki kutu pa abandonna kinga, mais le na comprendre que ça qui formation par rapport à ministère aux nzamba pesa nga. Ndeko mwasi ndo mobile. Yo oza na ministère, yo oza na eloko motuya, yo oza na mayele belé, makambo susu nzamba kolekisa yo, ezali ko préparer yo par rapport à ba poste. Oyo nzamba ni ko confier yo par rapport à eloko motuya, par rapport à responsabilité. Oyo nzamba ni ko pesa yo, yanga zo lection na be preuve. Ezali façon oyo nzambe aza ko enseigner yo. Alléluia. Oh, tobeteli nzambe maboko tosukisi. Comment Dieu nous enseigne-t-il? Ndenge nini nzamba te ya biso na sukisi matea nanga. Soki bo sepe bo tia ngamba jeune. Merci matea. Oh Yesu Père éternel na pesi yo merci na kumisi yo. Ya motu yo chaki na ngai mwana yo. Ya motuya opesaki nga pona kabwana bandeko na ngai bazui ebele de la part à Saint-Esprit. Merci pour te leba oye bimi pa mate leba oye bimi pesa na musana via bandeko na ngai bana yo papa zwa kembo zwa nguya na sali oyo pesaki ngai papa. Merci pour la mate oyo papa naibaki kelite ya oyo kosala musana bana yo papa ba témoignage vécu nanga ezali po elendisa bandeko basi bandeko mibali papa tozo bakama masapote po to sepesa batu mais toza côté ya de la part à Saint-Esprit po toza la former Père éternel soki o forma kanga na balolenge ebele ezape na balolenge ebele oyo ngi ko former bana yo papa zwa kembo zwa nguya lite ya oyo ebima oya bakasaka baba ekwa na mabele oyo ezali ya kokauka te mais ekwa na mabele oyo ezali fertile ebota mbuma na bomo ya bana yo papa papa zwa kembo zwa nguya dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth j'ai ainsi prié. Amen. Aussi ici Yesu aussi si to pesa mboke mbambangu tshanga nze mona nzo pesa bando nanga fona tika bino. Haleluya. Ndeko lokumu ya mombele zamba mona yo masi ya mutebe beaucoup de love pour toi aussi. Vraiment na sukisi matea nanga na lisungi ya nzambe ba mama na laki bino bine ko kampe ba mama na laki bino
nzambe asali biso grâce na koannonce un vendredi naza matia ya kitoko mpona bamama. Alléluia. Ndeko Clarisse Kachonda nzambe apambola yo. Lili Dimukimbu nzambe amona yo. Ilunga Kongolo nzambe amona yo. Anto Mbengani ndiye nayebi Anto Mbengani nzambe amona yo. Zolo Amour Royal Odette Manzita nzamba mona yo. Laetitia Masamba nazotanga pela bakombo na nga bandeko na nga po tokutana kala. Doma Kiese Obova nzamba mona bino. Haleluya. Joséphine Boyoko nzamba mona yo mama. Alléluia. Dîner volume. Oh Jésus de Nazareth. Nina la vase d'honneur. Zala kakape vase d'honneur ndenge kombo oyo mipesi. Alléluia. Patricia Yanzambe. Zala kaka Yanzambe zala béni. Alléluia. Oh nzamba mona bino na lingi bino mingi vraiment ya mutu ya nazwaki. Oh Jésus de Nazareth. Nzamba la msenga na 5 heures kuna kubeka matiamo. Musantu Tembe. Pambolama. Fifi Mayindu. Fifi Tamba. Pambolama. Zolo Amour Royal. Pambolama. Au nom de Jésus de Nazareth. Dekonema Michel. Il est Kaino Marie-France. Pambolami. Là, on se faire voir que nous avons la Pambola Pino. Gisèle Papa. Mukina is Pambolama. Azabolibo amotema. Lolo Tiki nous voir. Olibo amotema. Los sacos de Guadopo, MP Papi.